London TV. Tu sais, Belini tu fais reçoit Babeng ça n'est Norwen. Ok, sautant la podium. Oh, il m'a dit, il commence à sauter la podium. Il commence à kata tout mais pas au bon côté. Ce qu'on connaît ça fait la fois yo kapena London TV. Et ça vrai journée ça ko yemba ndi parce que yemba taka bato ko kapena tsacho na kata ya Adidas Arena. Obi ndenge ça la batu bien. Et ça la batu bien pe conféré midi aza papa ya Ferré. Oh, Ferré aza mwana ya Weranson. Oui baraté. Conféré midi aza papa ya Fali pour musicalement parlant. Oui baraté. Tu vois tu es baraté expliquer. On va expliquer ba tous les jours. London TV. Musicien mon baliambo va Vechaka Congo. La musicien Chaka Congo. Vechaka Congo. Vechaka Congo appelle ça musicien mon $6,000 naé. Akini amemi poto. Voilà comment mission. Ba audio ezali. Ba tu comprendre na audio na mission na olobela. London TV. Bonjour à tout le monde, merci pour la confiance pour nous aussi à travers site Nabino de Mbanza London TV Boebi, site d'actualité, site où il y aura toujours pour Nabino, c'est-à-dire que l'on est dans Makamutu Nengeza Kokende. Tout ça na Mofleri, tu es Koluka Mokopé bateau Boebi Bolinga Mingi à travers Malobana Bango, na Kombo ya Landry japonais. Qu'est-ce qu'il est devenu? Tu connais Bango, est-ce qu'il y a toujours dans le quartier latin? Et avant de continuer à faire la Kofi, et pourquoi pas Mikolo à faire la Mike Kalambaye et l'actuellement à la musique dans l'ensemble, il y a une musique congolaise, surtout que tu as vu que le concert est belé, ils établi, notamment le concert à faire école dans la New Arena. Est-ce qu'on a soutenir en gros? Alors, vision des années par rapport à venir à la musique, parce que c'est quelqu'un qui a remis peut-être belé, et les musiciens. Merci beaucoup à mon équipe, merci à Bob Kokissa et puis merci beaucoup à Moïse Obagana Bisso. Sans plus tarder, je vais directement m'inviter à Bisso, Landry japonais. Donc, Boebi, il y a aussi à l'entrée, Landry japonais. Je vais directement pour nous Landry japonais. Boni. Bonjour à toi. Bonjour. Place Yango. Donc, Landry japonais, il y a Bisso ensemble, tout le temps. Ils sont là. Ouais, en tout cas, bonjour à tous les gens. Nous avons essayé de ici Mokolalelo. Vraiment. Nous avons battu les bisous malamu, à la musique bisou bien. La personne bonjour, na batutu balinga Landry japonais. La personne caméraman, la bisou Moïse. La personne bambo tato, la personne les gars réalisateurs. Bob Provis. La personne bambo tato Sikazali. La personne passer nanga Salem Mwanda. Passer Salem Mwanda na Malou. Biso Landry japonais tout semble là. Sans Zambé Mobulu. So ibin Zambé te ozaka mutu mo ozaka na si. Si yo olamuka déjà boy. Olamuka déjà tchanga déjà na programme mais ça ki Nzambe mutu akoti kati na yo. Vraiment. Donc mutu so aza ba komona epete. Biso Landry japonais Nzamba mona na biso. Yo na pesi mo te pas passer na nga Salem Mwanda. Na Maloeka wana city na pesi mo te pas passer John Moponzi. Alongola milimo wa bar na Mofleri et na Matonge. Pe la PCA a tourné la 4e partie. A tourné la 4e partie. Pas docteur pour les moutons. Mouta salarié sur opération. Big manager DJ Mbi Obama. La PC Bambota trop. Bruno Lubi Kambonga propre. Très bien. Bruno Lubi Katou PC Bambota Belé Sigazali. Monga propre toujours. Alors Landry japonais. Tout le monde ces derniers temps au Koumiko Lubela, my frère Mike Kalambaye. D'abord pourquoi motivation? Et où tu vois après qu'on fait l'homme idée, vous attachez trop à ma Mike. Motivation et où tu vois? Avant le ballon, bon, la piste passée Mike Kalambaye à la minute tout seul à la France. À Kenya pour la contrat na ya Zénith à la France kuna. Bon, biso tout ça tout ça la marketing kito. OK. Ba te belebe ba sepela na biso. Passé Mike Kalambaye atala ke mutoni ni sodani na gotia na TV ko pa ko la musabato na makambo ke teki bon na ça. Amone ke Landry japonais ça wana. Ya wanzi Mike azwa Landry japonais. Donc Landry japonais au travail na Mike Kalambaye za pour na stade de Marty. Ça na pour na a pas makambo susu. Mais tout ça peut la passer Mike Kalambaye. On va passer Mike Kalambaye. Alors tout le monde a préparé le stade. Est-ce que vous pensez que le stade PZ Belé vous préparé? Est-ce que vous pensez que le stade il a passé à Mike Kalambaye et que vous avez réussi tout ça qui moment opportun n'engager le stade ne va pas béton? Bon, passer Mike Kalambaye à Zano Moussala Nzambi. À part nous que nous musicien à Zano Moussala Nzambi. Azam Mouto déjà soit un message et pas un Nzambi. Donc Nzambi dit qu'il faut séparer sa population dans Mobimba. On a vu na ya Kinshasa na pe na mboka na Congo.
Il y a un Mike Kamba, il y a Sali Poga, où il y a un concert aux alentours, on a 7e mois, on a 7e mois les 27, autre bête à la 4 mardi. Nga pour nga la kondimo nga la yedi. Na musala o nga, na musala ya biso na noté. Mais na musala o ya Mike Kalamba yemoko. O a pesa batu la 4 Congo a. O a se pesa batu mukila sia. Et ça non il est kakitoko. Et ça la plein makasi, et ça la pe kitoko makasi. Ya na zo yebisa batu ba ya la 7e mois o. Le fait 7 on comprend musala o Mike Kalamba ya musala o misala stade de mardi. Pour aller na royemba soto hotel na royemba a. na Afrique ya bato to babeta gospel mutaleki Mike Kalamba ya sa ba Moïse pe ba ali yo yosko comprendre lelo na biso te mutaleki ya royemba na chant na voix surtout mutabimisa mutono solo bawana mutabimisa pa bimisa na royemba makambo ote ya na makambo nyonso te za Mike Kalamba wana eza selon yo selon ngati na selon bato pe bayebi pe solo bango te ba commentaire bato ba oloba pona nini to babeta featuring Sœur Marie de Saint Mazala na Mike Kalamba na pasteur Anolobi mutazala na succès à Ranai pe na kati église oya ya pasteur na moto papa bango na oteya nanga na yimba makasi na kati église wana ezalika Mike Kalamba pe Mike Kalamba na makama musique kokotie ko compara kaiti Mike Kalamba za le surtout zolo ba mutaza trophée nzela mo na ba kofi o pe na disque d'or ba pesa yi a droit trophée wana yo mona ba trophée Mike Kalamba swati Mike Kalamba ça ba trophée belé Mike Kalamba so ke bunda ba kombe belé ba gospel ba beta ba concert ba fouetté ba concert partout Mike Kalamba so bunda tout très bien coach apona donc on so bisa ba tout ka ki pe journée wana ezateki ba to yo ka musique té ba to yo ka pe maté faut ba délivrance ça là très bien ba to yo ka maté ba to yo ka makamba bien ba to ya ka na 7e mois ou les 27 ba hôtel pour passer Mike Kalamba musala on qui verra to la jour wana mais l'anglais japonais qui pas Koffi Olomide to peso ozala kaka to bango différence ni ozosala ya kotika bisiko kewana okoma sikolo kolobela Mike Kalamba eza moi baisse to boke se msuba zo boya yo yango okena ko suka est-ce que comprendre nga langue japonais on ozo sabatu tu bayoka yango nga langue japonais longo pas profiter nga langue japonais pe na ko longo pas profiter biso toza bato oke nga quartier latin za ndaku nanga quartier latin za lupango nanga na ndenge ko kumela eza atako ndenge na zali donc na ndenge na fana na pala nga na kolonga pas profiter nga pe na longo pas profiter mais so yemo Koffi Olomide zo ba ki alobela nga te pe alobela nga esute maloba mona ki yango ya normal te ezata mususu Koffi Olomide zo pesa nga courage eza peta mususu ke muto ba linga ba sala loko malamu muto ba linga ba sala mususu likamo malamu muto ba tenter na makambo ebele on peut attendre Koffi Olomide ba la première fois attendre Koffi Olomide a sepeli sanga parce que kuté na Koffi Olomide akabela ngambo surtout kuté na Koffi Olomide asala nga onyo tuna na zala ngo besoin maintenant te atsange loko mo peta mususu ko sala la pasité pour atala ke landi japonais so azana esprit so azana ndenge niti na makambo to no yokala pa nga elobela loko mo te ngai pesa nga ni kutu courage yebi combien de personnes ko fait lobela nga bongo kaka bato bakoma oloba pe belé bato bi ba lobela nga bato basala pe ba analyse po nanga isa ko Koffi Olomide bimisa kinga lisusu donc nga po nanga on a biso na longue pas profiter et pas Mike Kalamba na osala musala ezake na osala ka marketing ya Stade des Martyrs après Stade des Martyrs azape pasteur na ngai OK so likambo ezali na kolobela eso mutabungeli na kolobeli mais nga nazaka toujours na Koffi Olomide très bien nazaka moi na Koffi Olomide na kotikala ka soldat d'espoir Koffi Olomide pour na nini omoni biso faut te protéger à Koffi to protéger à Koffi pour un peu artiste basé te faut te protéger à Koffi confiance mission lelo biso ba congolais faut te protéger to bote ba mission baza se belé mais Koffi Olomide faut te protéger pour moi quand to tikali nezai pour baza mingi te Koffi Olomide lelo beti abeti nzembo wala mamenga tala siko ba jeune belé ba obeta ba disque na bango tala ba vieux Koffi Olomide asali na o ba jeune musuba osala au moins que Koffi Olomide za musicien le biso photo batela kai Koffi avait légende tout le monde a bien te ba musuba ye barati ba musuba ya Congo ba barati yo ta que oza journaliste makasi oza journaliste oza mayele wa pe journaliste ya intérêt te oza journaliste pour faire ta mission te yango on comprend que Koffi Olomide aza légende mais ba musuba ye bien ngote pa biso na Congo to ye ba légende so mutakufi fait wana zaki danser mais ba toi bango que Koffi Olomide za bato biso to protéger atala mabe o Koffi Olomide sali biso ato sali biso mais biso faut to batela ka Koffi pour faire ça moto to ko négliger te to ko faut to batela. Très bien, Koffi Olomide c'est vraiment légende là moto ko contredire la moto faut te protéger parce que ça peut faire partie de la richesse et culture en Bogana biso. Alors l'entrée japonais est-ce que c'est forcément facile na net ceux qui moi na artiste musicien soit ça l'album il faut réussir parce que moni Gladys a ça l'album moi na Weranson et les gars n'engel les cas tout le monde dernier temps Marco 6
tout le monde peut moi JB Jay Junior OP à ce préparer comme ça l'album. Est-ce que ça forcément ce papa dans un musicien peut être comme un musicien? Tout c'est facile que tout le monde a papa est musicien sur ça l'album il faut peut-être réussir. Te ça dans le bon côté bana ba Michael Jackson tout le monde a ba musicien si bana Michael Jackson a kufa jamais tout le monde que moi la Michael Jackson moi comme ba kinga la sape musicien na récupérer makambo à papa te si ko biso za ra biso na Congo a biso na Congo ande bana la biso na parents la ba parents biso ba ba ça la bana te on a kolo bande tindenge nini ndeti bana wana moni o tangeni nga bana na misato wana ezaki bango basala na mutema mabe ya ndenge nini po na zuwa ya Didison po eza ndenge nini ngana biso moni zuwa Didison sana betela yo na Didison ndenge makambo asalaka po moni ba parents ndenge bazana moni parents to boti mwana il faut ponele nzela moko oyo kosala po ezala bien pona akade pe libota na ye dapezo sapela moto bana na mwana ndeto bana ndisa mwana ni to bana moko ti ngana ngana bani sole ta pa gladi ndeti pechola gladi pechola ndenga zana fatanga ba classe na ye ça veut la classe peut-être éviter à cause c'est ma classe aussi ça pour les ma classe aussi na Congo te ma classe aussi va continuer ba président pour ne faire bac la classe ah bac ça va autant ici la raté autant il continue à kaka on reprend ndeti gladi wala papa la papa manga aleka la TV toka lobaki omona mwana ndenge osala yaza formateur azaboui mais mwana ye wana bana grader na bimisa disque est-ce que ça ne ça les chèques sont si mwana bana bimisa disque na niveau à poto yokana pa wapi yokana ndeti wapi ba mindele bele ba mindele ni ba yaza na poto te azaka na poto kuna biso to yibaka muto de kala poto OK disque to bima na poto na biso to yebi ngo ngane tinga desinga na ndi japonais ngana fifa na téléphone na boko na bana na téléphone na sala makamutu na téléphone donc pona yo échoua yo kana te poto to pas Marco 6 et to yo kana ngote to yo te elaxaki papa na bango ninga sana a forcer ki mwana mais mwana ninga zate mwana musa ko bota ma lelo to komona moni mwana di de long vina biso di de long fe yo kwa kufat mais au moins ki balola mwana bazawana peso landelo mwana soka zoyemba akopia papa na ye so moni pe yaniki di do masananga au moins di do soka ye mama ke bana wana ça pena simbeli bango mais batu misu musique simbela bango te et ça va te so papa za misé bana boko ma misé te et ça na bongo te ndeti mwana na gladi ay simbate ay choua makasi papa na bango pala ndeti ba formateur ke lakisa ki aza formateur te Bayara Gladys te monde qui Marco 6 ndeti mwana na Marco 6 Marco 6 ba bisaka biso seri mo ngana yo biso to zala kini ape to yoka biso tu o Marco 6 apa makamune nga tanga wana ni asala kana azara son joueur bongo ti ebima bongo to ayi mais biso to tsona mo ni na poto miki to tsona mo ne jamais obeta tana ba ancien joueur ba nditi ba vétéran to mo na ite to mo na tate ala tata botinité tout le monde était là qui équipe mo boita mo mais to kaka o joueur mais nga la landela mo muke to la landela mo muke ba bi ki mo ba joueur wana ezaki mama pema OK pema la muke mais ce que la pema la papa ne soit mimi suneni a mimi sur la musique o l'équipe bale na passe papa na mimi kaza majeur ye mo raponi nzela ezaki papa ne mutaye bisaki papa na bine salabo po ba ndeni bana ba trop siri mo boy bakase lokwa ndeti papa soki moi 10 fois la makala musique moi na pa ozota musu 10 fois pe na ma musique njoka ndesa bongo te ndeti moi na loka sali wana omoni na kati ya Congo balbarani musicien na sala mbongo ebele fali pupa baba sala mbongo ebele et moi na pe gana mbongo yo mo na ngombe na la chose que mo na rakati et mo na rakati musicien sala mbongo obi musicien sala mbongo ba bakendeni bayeba kene neti mwana na Marco 6 asali nzembo na ye nzembo wana sala na sona na eza bien te ya mabe apa sona kozala mabe clip asali omoni clip ba musique na biso tobeta na biso barumba yango normal mais clip ya barapper bapetia ba OG ni clip yango ezala fo ezala confort ezala pe fo ya pena ni bakara cher reprendre ntango na kara na clip ya na kara yango ezala cher eza wana exacté de pour nous avec obligé tu vas faire ça bongo fala ça va bien papa la bango za la pe papa la bango fumo na ke mutema mabeke papa asimbisi mwana ne touche eza osimbisa mwana touche fa ça na sele pe na clip ke atele pe ba karasika ba rapport mi balinga mi mo ba bouteille ba whisky wana ba bouteille ça on est bandelier peut-être et bandeli ne eloka malamu ezalaka nini bandeli eloka malamu eloka liboso ebandana na bandeli pe bango ne baza bibo ba bato bazala mbongo faut clip faut mona bien neti clip wana yo ne mosala oyi makamba ya ba réalisateur bien oyi makambo tu ne basala clip wana ba kosala ngo za ba $200 clip ya Marco c'est ba $200
maintenant c'est vérité et ça va $200 clip pour sauter là haut et ça peut ça là partie sport là ça la sport ça confort et ça na bien te clip pour les habiletés et ça m'a bien il y a on va bisa bana ba musicien bana na nyoso du misatu wana pena ngeti moi ça to vacciner na junior pia na pesus oh na junior fait junior l'album na bimite oh c'est bimoro au moins ça la retard ah oh mais pas voté na bien azai suna studio c'est le monde na bercy pour ba c'est les plus mingé na featuring na bercy il y a aussi côté ba bazela ke déjà liboso bazela mutabi mara déjà liboso moni bina fileta malonga pa Fabregas asala mo disque ne mo liboso ça ne simbi deuxième bon so ben so ça ma lo moté on point et comme mutu alo beti featuring yem ta folio et comme on va Bercy mutafuli kasi ya le bibo pese une chance tour featuring bon ça na Bercy ya monter ba ngo to pese ba ngo da chance liboso ya poni ba papa la bango balobaka mingi na kati ya Congo pour le monde qui va papa bango bakatana bango pe basila neti mwana na eloko moko te mwana na makosi eloko te concert na ba pesa bango te ke papa la bango pe bazongi la ba classe bazala ba leki na basima musique eza passe musique eza pema très bien je pense que le message est neti mwana na makosi ça comme nyoko la famille au lieu que bakishinjo ba sala ba promotion ba toi sala ba promotion koko na bango ko la promotion taba bengani koko l'église catholique très bien to comment to rumela wana te mais maintenant l'André japonais to moni concert a dit dans Arena ya faire ego la zo préparer en haut d'abord yo ta la préparation il y a concert il y a fait ego la nini est-ce que ça qui vraiment moment opportun faire ego la lancer concert na et puis na ba inviter surtout to moni Koffi Olomide aza ko s'impliquer davantage pour que concert wana ils a la réussite totale bon concert a fait déjà c'est Simba qui n'a déjà concert à faire Simba et c'est Simba là on déjà on a PC faire ego la mère na mbota to sikazali concert à faire c'est Simba qui n'a mais les autres ça les concert à faire c'est Simba et donc Simba qui n'a to lota no ba bien no c'était kama ah OK il y a un concert pour Simba et concert ngwana pour la koyemba pour te faire oyebi ko to yemba danser spectacle ko te bi faire ala bato ba binyaka ya danser donc concert à faire c'est Simba qui n'a et l'autre aussi va la faire là nzamba sala ba kini ba commander malamu oyi ça la té avion pour ba nguna ba zebele et ko ba dikolo pour ôter ah donc faire on va jaloux belé ba jaloux ba zebele parce que ba yebi que jour faire on beta la kata dila saré na la musique on faire on bimisa et sa musique qui mo pelo que musique qui n'est pas beti on comprend donc on sera faire déjà ça on bien il y a les 20 dans les premiers dans les 31 déjà ça on bien Kitoko et c'est Simba là maintenant on se merci beaucoup à Koffi Olomide ce qui faire à Bengisi faire à Tali et ça c'est que journée à concert à faire les journée maquiller était OK les journée bateau que basara maquiller au boité les journée bateau pe na bateau ne ba yimbaka ah donc inviter monsieur bazabata maquiller là mutu ça maquiller netinan ah netinan on est placé belle ni faire reçoit ba beng ça neti Nowen OK sautant na podium yimbaka il comme maman sautant na podium et comme maman kata tout mais pas au bon côté ce qu'on connaît ça pe ba fois yoka pe na rumba yoka sanga manzaka te tingola so solo on tu na ba baza la besoin ba yeba ni faire abengisi bato pour la nini bato abengisi to pour ani donc pour na yo abengisi Koffi pour Koffi a muta ko yemba belé et ça vrai journée ça ko yemba ndi baso yemba taka bato ba na tsacho na kata ya dida sarena obi ndenge sala bato bien et sala bato bien pe Koffi Olomide aza papa ya faire oh Ferré aza mwana ya Weranson oui baraté Koffi Olomide aza papa ya Fali pour musicalement parlant oui baraté tu vois tu es baraté expliquer on va expliquer ba tous les jours yo peut se comprendre que l'anglais japonais so banga mama so so kayo tant l'accent répétition au faire ça la test ouais et pas Noël a gros ça test comment tu passes la dernière wenge dans son akasiya za muto faire za muto utane na wenge ba yeba yo kana na Noël ba sala orchestre pour ani pour moni jour ba bengisa ba na studio na nino na RTNC ba sala nzima fois congolais ba sera na wala ko kana oyemba bien te atali ke bato asa bela kata ba chanson bela ba bato ba oyemba danser atinda faire ayemba na fois congolais faire pas coûter la chance mo asali pe maman na clip moto atinda ka moto ni mpaka na pouvoir te moto za o ayebi ni makambuti yo signé contrat mbongo mo bosi signé ba mbongo ba pesa ngo faire eso ba mbongo fois congolais mutali ngo faire pour ça là sur les studios ba pesa maman na mbongo na makambuti nyoso mais est-ce que yemo mukoli kamo jama tikolo ba makamwana ba ya ko ba ngote biso ne ba mutalo fe ba lo ba mondeni biso ne muto lo ba ngo oto munaka ya nga ba biso ke kese wana ba maison noire ba sala ngo be na faire Adolphe na Noël ba to sala ngo wana kese na bango
Donc pour Nayo Kofi Aza élément très important la concert à faire. Il y a Makasi, il y a Dazé Penda papa na ya Makasi, papa na ya ngwana, l'axi que papa na ya wana. Pe surtout ni faire na munako non. Alors il biso que papa na ngaza Kofi. Mais oui, Ranis quoi sa collègue na ngatu banana et no ouais. Mais pourquoi le bani badida ça rien monsieur Ebetamaki pourquoi pas mudowa fali na concert na ya onora ki papa na ene tif Kofi Olomide aya na ba concert wana. Te papa ya mission otangeni nga kufati. Kolo tala la tate. Azali Faustin Diata fallait bien Misaïd il y a un musicien ah bon on a eu des choses à pas rappeler l'idée n'a pas rose là fallait bien Misaïd car tata za Misaïd à côté m'appelle à podium car papa na ngai aye à soutenir nga yimo loba yango mais Kofi Olomide mo ayeba ki mwana eza dicap bon on a eu que tout ça mwana moko biso tala mwana moko soka bimi ba photo pene yaka ba nani ba journaliste ba nani ba grand star mwana Dazé ala mbongo ebele aleki ba tutu isa Didison nai enga Didison nai o Kofi le loi embi enga ba tutu ba ke Didi Kofi a corriger mwana moko na mama na ye ya on a profité na pesimbo tato pas fait nga ba changer note mais code ba changer te fait nga Willy Musheni code mondial na PC ba mbota trop pe na masina wana na pesimbo tato pa ya alino business pe to robo santé na free ici na pesimbo te pas souf pourada la pesimbo tato Kofi Olomide jamais ko yembela mwana na nzimbo ah OK il y a des bateaux pour penser Kofi Olomide ba congolais biso ba congolais to pasaka na eloko moko o isa ya mabe to landela ngo kaka mais o monsieur malamu to landela to bi pour na nini omoni biso tant Kofi Olomide yemba kinze moi mbike moi si salabu moi ça pani bato baloba yango te Kofi Olomide za musicien il faut passer un conseil et ça la bela ba fille bela katsa kongo bazo tambola bitambola et ça la maman bela katsa kongo ba tambola bitambola jamais Kofi Olomide ko yembela mwana na yi pour la Didison ça mwana ya Kofi Olomide lelo yemo Kofi Olomide so finga Didison so mu so finga se Kofi Olomide se pena ngo on se pena ngo te ba patika ko lobelo ko wala Kofi Olomide jamais ko yembela Didison jamais ko yembela mwana na yi on comprend donc Kofi Olomide yembeli mwana na yi te pe Cindy Leker asa mama ya ba Didison OK on comprend jamais ko linga abebisa yembela mwana na yi jamais c'est moi ko ba longola ngo sala ngo bangoti Didison atambola ndengo wana te Didison atambola ba jet privé Didison jamais talon ne ko bukana ah OK on ba latini ba fille ya Congo ba fille ya Congo ba luka misala ba fille ya Congo ba zala bien ba fille ya Congo ba yeba makambo ba osala donc ça mais si ngala yebi ko film bila manga neni te mais bimisko na image la tuni yo yenga webi ngaso ebite na yebisa ojo ko ade ko film bila yemba ya te to tande date ebimi te na yebisa ko ko film bila sa yemba déjà yenga yone yenga bozali père moko mère moko abuluwe ouais ça a crié hein et c'est que c'est crit et ça va inspiration ko film bila pe ya ngazuri du suskaba donc ko film bila on a yebisa ba ko film bila jamais ko yembela mona na ye ko film bila a protéger ba le pe ko film bila za ba no alinga ko ba Didison ke azati très bien alors to muka na tongo mo boye omba bozali pe na quartier latin asali réplique au sala nzembo pape yenga yo d'abord tant qu'il doit un peu à quartier latin aujourd'hui makambo na nini omba aye na pape yenga Kofi Olomide asali mame yenga bon omba soka yemi manzembo na ye wana ayi baba nzembo ni mais atika ndi po na okape na nzembo wana tikombo nanga kasi wa collègue ne bo travailler na quartier latin mabe kenga naza bon tozali ba collègue menga naza yana yi na ya ninga na mona ninga soye ninga basala nyonso tu donc ngai sozo sesa Kofi Olomide baji nga sozo finga Kofi Olomide ko tsaka kombo na ngati ah OK nga ninga jeter mutu mo sesa Kofi Olomide baji apo tsaka kombo na nga so basali nzembo na ye Kofi Olomide le sabimi soki pa oyemba na ndenge na ye ayemba to ngo be ba biso babisa bakoko yenga ba ozala batata mo sebe yenga ba ozala batebeli ba oza Kofi Olomide le sala tinzela mutu oyemba na ndenge na ye ayemba na ndenge na ye mais ye atia kombo na yote kombo na ngande omba alungola yango asa musicien na pesa ke respect makasi asa mutu akoti na biso mbongo na quartier latin asa yayo pasala makambe na kati ya quartier latin mais atika de ko tsaka kombo nanga siko yo mo na pendant tout ce temps ça na quartier latin Kofi Olomide asali la welo nini o tilelo oza pembeni tantôt likolo mo likolo libana mais ozo konduka ko défendre eloko nini ozwa na quartier latin ba mbula to sali pembeni na ya les nga makambo na juna quartier latin on a juna quartier latin et l'équipe makambo belé na soi
sur le temps que l'on voit que Kofi Olomide et moi ndambo pour battre yango naso na lo babola ma Kofi Olomide ndete fa ino no respect pesanga eza pour la Kofi Olomide nga langue japonais le so na bala pour la Kofi Olomide nga langue japonais malongolo ba pele muso muso ko boya ngani mesoki na mabena ngoma kina za ndambu nanga masana nga big manager DJ Mbi Obama za na awebisa yo na sa ndambu mabena nga na kota Kofi Olomide lelo so da ko ba tebe ba ko mo sepela nanga za pona Kofi Olomide eza de ya makambe bele lelo so ko bona nge fana za pona Kofi Olomide siko mutabona ko ba bolamu na ete donc on a reconnaissance vis-à-vis à Kofi Olomide biso za bato te basala ba fu basala basabo te o wangani te biso za pena bato to nzima bolamu Kofi Olomide sala biso photo song c'est neti Kofi Olomide ngala song sile nani loko song sa Kofi Olomide te na mbongo te na loko mungo te ba bien na song sila Kofi Olomide ko ba bolamu Kofi Olomide mais tant que on a besoin de quartier là tiens ba benda na neti ba merveille rambo basé belé ba benda na ba pembeni et ça repère pas si hein tinga et ça la capacité ça la capacité ndenge nini soki esala biso pasi baposition bayaka po balongwaka mutu ayaka na ndenge na ye mutu na mutu ayaka na ndenge na ye ape na temps na ye mais siko nga penda naza penda na Kofi Olomide nga nandisha bona za soldat Kofi na kotikala nga na Kofi Olomide na ozalaka na Kofi mutu na mutu aza na ndenge na ye kwa neti oza na chaîne na bino nini aza na chaîne na biso oza na Molière Canal 7 oza na Dimbanza London Dimbanza na Molière so osala bolingo na ozalaka na président na yo so na bolingo na ozalaka na patron na yo mais siko bato biso baza bapresse na makambo neti nga Kofi Olomide afutanga te mena ozalaka na Kofi Olomide mais siko ça la le côté et ça le côté mais on a vu un temps et des choses qui baissent nous ça me pendant l'anglais japonais be liboma aussi même moment ba goya solo to ba meka ki pour ba leka parce que le moment ma cache et puis tu le ba comprendre raté mouvement les amis pour la même tine ba pasteur et on va prier dans position normale ezaki landi japonais na bela si ménage de salanga OK ezaki ka molo mo bujaki yebi ka ndi to fandi boto yeba raté ngabu na bela mo maladi wana mena zonga na bika bon mutu so saki afandi ba kufimba moko donc mo kotona to lo bala biso ngote to maladi yaka ilo barati to pe liwe yaka ilo barati ezaki maladi yaka nga nzamba sunganga landi japonais bika na ye eza nango normal ezaki pende loko moti eza maladi nde yakanga mais bato mosusu bazobima sikoyo na kofinga na benjour tout le monde lelo système ya porte-parole eyaki même temps bino bobandaki to nomona à l'époque même na batélé bozwi avec respect ozopesa information mais là maintenant tomoni clique moko ye ya bajeune oyo baobima kofinga maboye kofinga même baartiste minino basala bakombo bazofinga baotika te loko moto baokota même na bavie privée na bango tant que ozwa koobserve makambo wana tant que jeune ezolobela eloko bon ngalo lo baga ko to finga wana iya na modi abanda kala ko to finga déjà sala de oya lelo eleki bon oya lelo siko eleki na neni po internet ndi OK internet ni yina makambu nango lelo ko yaka na makambu nango ti elo makambu na mesala tanango tango to leka kezaki boyoboy tango to leka kezaki bo neti ngala ko betela yo ta oya kala to zaki kala biso to banama ma musique ezala ma banganga nganga peno yeba la tiki tenja rouge nganga wa mela shimboki opa ko tu na mama beaucoup la zoloba mutazoloba après to yo ngata monsieur koma et comme mutava aza mise so azali fois qu'il n'est pas la passer mo bazo protéger et lo ngwana yo koma suki mutu ava voyager il faut ko ba lo payer on reprend et c'est là on est là yaka na tanango yaka makamla mambo eza na tanango neti mambo ofinga o ndenge makamba o eza mambo déjà ya kala tu ba mari Paul basala sala eza mambo kala basaka makambo basala sala eza mambo kala yango ka izonga aka neti nga pepo na makambo ndenge ya boy eza pia pona ni ya opetombola ape musique mais tombola musique lelo so hotel ma musique na biso na za numéro 1 na monde musical lelo na so na bino ke numéro 1 o eza numéro 1 numéro 1 ya musique ozo conduire vraiment et mazo kendeke non ce qui a zati musique là eza Kofi Olomide numéro 1 Kofi Olomide eza numéro 1 ya musique ya koyemba ya makambo nini mais tout ça ba numéro 1 pe ya musique ya mabeba ali mais numéro 1 numéro 1 ya musique na kata Congo na minitio eza Kofi Olomide pona nini pona biso pe pona nini Kofi Olomide zo kina ba pays biso ba Afrique omoni ba ya meni ba jeune ba ya mbaye mais tala âge Kofi Olomide za nango Kofi Olomide zo beta ba featuring na bana mikie o ba tu biso ba beta na bango te ce que so lobi Kofi numéro 1 fallait au tiawa il y a ça le chèque à scène logo mo te fallait ngana nani azalo le chèque ina ngana scène logo mo te boya scène na ma musique yo do maramuto fallait asali ba featuring na américain Kofi asalate asali ba sala musique
mais tomboli culture na biso etomboli motu moko te soki otombola motu etombola ndeni so asalita fitting na masa monde tya Congo awa abimisi ye mpe akomisi likolo wana nde eza danger lelo soki otala omoni bawhiski na whiski bastarboy lelo abimiseli biso pecho rema omoni teke eza bien donc bapesa mpe chance na bajeune akala bajeune ye asali eloko moko te mais alo mo asala ma musique asali eloko moko te azwi mpe na choc ya musique te est ce que azwi na choc ya musique ezala ndeni choc ya musique eza neti bato bazo bachoc ya musique wana eza bakofi bafabricage ou bamisie bakima bango eza choc ya musique ye mpe bakima yemba lebele te ya okima ya bongo te ya 2 personnes ya moko te ya okese mo apena balongwe ozalaki na kashe mo ya okese na donc bozelaka ya kwea na sens tozoyoka na ndenge bongo te mwa bileke azwi na bachoc ya musique te akwei na makambo ya musique te azwi na yango na makambo yango te yango na aza na numéro 1 te aza na ye numéro 1 mais ya musique ya mabe ya kobeta ta mosusu ya basale mo boye baimage emonana te na eloko mo boye ya maboye yango wana mais numéro 1 ya musique ya bachanteur ya koyemba ke ayembi numéro 1 na bango eza profil olomidi wana selon landry japonais selon nga te na bato mpe baotala ngo babike yoka bacommentaire nde bato baokomanta mpe na bato mpe baoloba yango yo oloba numéro 1 na bandenge nini numéro 1 na bini ya sali ndeti nini ok tokomi presque na suka ya émission landry japonais bato baretenir nini mpona lelo ngai eloko kaka na oleka mpe mpa na yo fo nayebisa mpe bato eza na bamusicien moko balia mbongo avetiaka congo bamusicien chaka congo vetiaka congo vetiaka congo apesa musicien moko $6000 na ye akende amemi poto wana kuma mission baaudio ezali bato bakopo na audio wana mission na olobela apesa ye $6000 na ye tiaka kongo apesa ye lelo nazoyebisa bato mpo na nini lelo bino tu bajournaliste na bamusicien bamusicien congolais misu bamitema mabe kimutema mabe bamusicien na biso eza ya ndenge nini ve tiaka kongo azowumela na morgue kuna ve tiaka kongo awumela na morgue mpo ani yango ngo nazosenga pena na président na biso président fati nayebi ke président fati aza motema malamu azokipe makambo te azoninga yokela bakombe ata na faso mobutu azalaka nango façon que ça filme na mboka o pona nini bamise na biso bakozala miyibi pona nini bamise na biso bakozala lokoso pona nini donc musicien wana azongisa $6000 afetiaka kongo bato pona nini bakokunda afetiaka kongo mpe na mbongo na ye fetiaka kongo ta bamise na biso kimoyibi baa nango présidence epesi déjà mbongo présidence epesi déjà mbongo bakunda fetiaka kongo bino bamise bolie mbongo afetiaka kongo en tout cas sikoyo nisala esi eza malamu fetiaka kongo bazomisa sikisenge ndeko na bazo balikamwa malamu limbisanga tosisa na biso lelo fetiaka kongo awumeli na morgue kuna fetiaka kongo awumeli ebembe ewumelaka na morgue ese ebembe ya ndenge nini ebembe oke oyo bapeti yango masasi bazoluka ta biso baosa bakete nango bazoluka ta biso bato babomaki ye bongo fetiaka kongo moto abomi aza te fetiaka kongo abei na maladi fetiaka kongo aza moto anosufri mpo na biso bibeme na biso ewumela te makambo te ewumela te ngai nazoyo bango etake biso bata pasi boye fetiaka kongo wana tia biso poa mpo nini bema fetiaka kongo ewumela kuna musicien wana le $6000 afetiaka kongo azoyoka ngao voso mpe baoyoka yango donc basala effort ke bazongisa mbongo wana mbongo na ye banga bamema ye banga bame ngulu bazongisa yango en tout cas merci beaucoup landry japonais nde répondre à une invitation là-dessus je pense que tokolandela te yebela makambo yango ndenge eza kokende merci beaucoup à mon équipe Bob Kokisa merci à Moïse merci à 3 fois international depuis une originale depuis London City moi c'est Homos la noblesse de la presse congolaise tokutani prochainement na numéro mosusu nga napesi kaka bambota to napesi kaka napesi mboto to a na 4e part epai ya docteur Paulin Mutombo napesi bambota to big manager DJ Mbi Obama napesi mbote na bandal wana Tour Eiffel pe Emmanuel Chikaya ya mère nanga Sandrine napesi mbote pa Gucci Lutona Diokeli Mbenta Sikwa Boss Canada pe na kobosa na te Ilunga Kalala napesi mbote trop ve nanga Ogiki Ngombe Airtel Money ve nanga Dota de Kana napesi bambota to ve Bruno Lubika Mbonga Pop napesi madame nanga Julie Lubaki mama na Sylvain na Jedia bambota to Karine Badiama mère nanga José Awendi pe na kobosa na te mère nanga Nadine Sala merci beaucoup na yo ndingo ya mbinga derrière langue japonais le numéro bureau ezalaka 085 25 21 961 085 25 21 961 so benga ozwanga Boris Loko pédicure merci beaucoup landry japonais bye bye on se retrouve à tantôt Banza London